Trafic, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit. D'abord au Bazolia, soyez la Star TV. Abonnez na biso nyonso ya la Star TV. Bonjour bisika bozali. Mokolo molamu nde baloba na lingala. Mbote na bino pe bato baza na bamboka pa ya good morning na ba o baza na bamboka balobaka monoko ya anglais. Voilà, c'est bel et bien moi Chati la Star, Chati la Star la maman. Nalingi bino mingi boza yanganga pe naza ya bino na sala bino musala ndenge to kalanga la bino to sala musala bozo comprendre Chati la Star aye na version susu aye na version ya bilo reza na pembe nanga. Boyeba pourquoi bilo reza pembe nanga. Na pesi d'abord merci na notre caméraman réalisateur qui est derrière la caméra Joël Yanga. Ozo ça toujours musala ndenge tozo kalanga nae to sa musala pour Chati la Star et qu'il est toujours de bosso bino ba ebusa bonaka. Bino ba ebusaka ba j'aime na ba émission na biso bo continuer toujours coper sa biso confiance oh bozo pe sa biso parce que to sala bino musala oyo bino bozo na to sala ba j'aime na bino ba commentaire ba encouragement na bino pe ba remarque na bino et que ça la biso vraiment bah grande fille. Voilà, je dis merci à mes partenaires au Bazalara toujours wana pour nganda Maëlle l'Africain libre. Mon papouche, mon papa que j'aime beaucoup, merci à toi. Depuis Conventry, balobi papa Tigrada, mon thème la force africaine, Sandra Bicotele, ma copine au Boxanga, au Boxanga ma casse. Nabi qui après le confinement, au CP Sanga talara yo, babi moi c'est solo maman Tigrada na kata mon la bakoko na kata Conventry bozana na pepo nanga. Je dis merci. Aye moko, bokula kabongemba. Beaucoup la kabongemba. Ah, mon tonton, mon partenaire personnel. Lui, c'est mon partenaire personnel, c'est mon oncle. Beaucoup la kabongemba Poutine. Hein, ton Paulin, depuis Nakata Birmingham, monté ma maman Siva. Babi Bozana pour Nanga Balobi Bangonde va soutenir Chati la Star cette fois-ci. Bon, on a une nouvelle formule, bon, on a une nouvelle émission, bon, on a le ya Kitoro, oh, bah surprise, Zoya déjà na Mikolo Zoya parce que il est mon comme mon oncle Azuma beaucoup mais mon partenaire personnel Azuma beaucoup n'est pas en mer, Alobi Chati la Star vanda kimia. Nga za pona yo na soutenir yo na musala na yo lelo na elibino version elubu ndenge loba na maman na singa la motema ki Josmaya na mele ma coordonnatrice na koti masolo na yo balobi lelo elubu Chati la Star na carte Afrique elubu na biso lelo na ko présenter d'abord bino biloko na biso to sala na biso le mot simple ndena action pesi la biso publicité. Bon, on a la kisabino nengeni ba saisonaka mipanzi na biso ya kotumba. Voilà ndenge na biso kibino o eza épices nanga na nika ensemble. Na linga mingi konika ba épices nanga na mélange yango. Ah bozo mona na kati eza na tangawiz, ail, muscade, eza na poivre blanc, poivre noir et puis ezali na goût banika dans na nika yango déjà ensemble pour on a assaisonner biloko nanga ezala teke na zui na nika rabo na zui na tie na kata congélateur mungwa nanga pe yango bozo mona couleur à mungwa bo comprendre couleur à mungwa bondeni mungwa nanga pe na nika yango ensemble mungwa nanga na nika yango na moi kibe moi muscade mokie moi nini mokie po ata na zoko kalinga te loko nanga na ko ka mungo ya pamba eza dana épice otie kala biloko olambi mbala moko donc oyo ko na gumba la moko. Voilà, na kozwa maintenant épices nanga na lobaka mama aye baka calcul. Au calculer mi pandi na yo otali mama alambaka na calcul ya mutu. Otali mi pandi nango bina ochango épices ndenge nini. Na tie lutu moko na koko bakisa lutu mibale po ezali ya kotumba. Voilà. Tango na tie boye na jui mungwa nanga natali na mesure mungwa natali biloko na moni ke mikolo pe kolamba ba mungu ebele mabe pona biso bato ba minene bato ba diabète bato tout ça donc na tie mungwa nanga lokola kid na biso pe ezalaka na mungwa yango moni nazo kotia ba mungwa mike aja na biso pe oyo ezali ya couleur rouge ezala lokola ezoko teinté
biloko ozolamba yango mpe ezalaka na mungwa yango na kati. J'espère que mon caméraman akobetela nga bomoni ndenge ezali badesine l'épice oyo eza na kati ya aja na biso oyo. L'épice oyo moke moke eza mpe na kati eza mpe na seul. Yango wana ntango nazokosezone biloko na ngai nayebaka ndenge nini ya kotiaka yango ndambu ndambu. Voilà, natie mpe aja na nga couleur nango yango moni couleur nango yango epesaka rouge. Natie yango juste mpona mipanzi na nga ezala na mwa couleur moke ya rouge. Voilà, natie mipanzi na nga yango nazwi maintenant kibu na nga yango oyo ya mobimba nazwi na panzi yango. Voilà, wana na badi ko assaisonner maintenant mipanzi na ngai. Assaisonner maintenant mipanzi na ngai. En même temps na kozwa mbeli na ngai mpe nazotia mwa bapota lokola eza ya kotumba po ekota mwa baepice malamu. Wana natie mwa bapota na nga po eza nango mwa pepele nazali koassaisonner mipanzi na biso. Ameki mwa mungwa na nga namoni ke c'est bon, mungwa c'est bon, mungwa makasi makasi mabe mpona batension, mungwa makasi makasi mpona mabe mpona komatisa mpe sucre na nzoto babengi diabete. Donc olamba toujours un peu de sel. Ata oza no moto ya monene te mais un peu de sel kaka na nzoto esalaka mwa bien parce que mungwa mpe esaka monene eparaîtrait mungwa mpe esaka monene monene soki obenda bamalade. Nameki mungwa na nga namoni ke mungwa c'est bon lokola eza biloko na biso ya kotumba evandisaka mpenza mungwa na mpasi. Bamama ebele bayebi biloko ya kotumba mungwa evandaka na mpasi mpo ekota na kati nango. Totiaka boye tovandisa mwa quelques minutes mpo mungwa na biso ekota na kati. Tomoni bakibi mosusu epanzani bien te, olandi yango mpo opanza yango malamu mpo soki moins d'horaire ekoti na biloko ebele omona biloko esalama mungwa makasi. Wana toza kobalola epice na biso malamu malamu, toza kobalola yango po topesa saveur moko ya kitoko. Oyo eza vinaigre bakobenga yango vinaigre na biso blanc. Tokotia vinaigre na biso mpona kolongola mwa bazei na biso ya baviande, bazei na biso ya bapoisson banini. Totie mwa vinaigre na biso moke na biloko. Voilà, oyo ezali fume na biso. Fume na biso tokotia yango na mipanzi na biso ya kotumba po esala yango mwa saveur mwa solo ya fume. En Afrique toyebi tosalaka bafume na biso na bandenge ebele. Tozwaka air mosusu mo caméraman kozwanga na expliquer. Tozwaka air mosusu tozwi makasa soit ya manga, soit makasa ya citron, soit ya orange. Ozotia na moto na yo ezobimisa mwa saveur ya milinga ezopesa fume na biso. Mais biso a bafacilité bateli to fume na biso oyo okozwa yango kaka binzanza oyo mibale omesure na biloko na biso otie yango boye ozwi mpe tobatisi. Voilà, okomona maintenant solo ya fume na biso ekopesa makasi. Mais namoni couleur na ngai ya mipanzi epesi rouge mpenza makasi mpenza te. nakobakisa mwa aja na nga mokie po epesanga mwa couleur oyo nazoluka. Voilà, nabakisi mwa aja na nga mokie nabalosi maintenant fume na ngai na vinaigre na ngai nautai kotia mpona kolebisa viande na nga mpe kolongola yango bazei. Voilà, naoki mpenza fume na ngai eyokani makasi, namoni mpenza c'est bon. Fume na nga ekoti épice convenablement ndenge nini nazoluka vraiment ekota. Moni ndenge na assaisonné maintenant biloko na nga nakotika yango 15 minutes
après nsima nango na kotia yango na soki oza na four otie na four neti nga lelo naotia na yango na four parce que naza kosa kolamba na makala te to mpo oza na makala naolinga ofilme yango na bafilme ya makala ça dépend de yo moko ndenge ozolinga osalela yango me nga lelo na kotia yango na four na ngai voilà merci. Action. Voilà ndenge nayebisaki bino loso na biso ya bulai elambamaka na huile na biso yango na moto tokobanda kotia bepice na biso totendembi na biso voilà wana toujours ozokalcule mesure ya biloko na yo toujours calcule ya mwasi eyebanaka kolamba eyebanaka na kolamba voilà totiaki ndembi na biso accompagné na bepice na biso tolikaki ensemble totie poivron na biso voilà wana totie poivron tomate na biso ya mbuma nalingaka nanga kolambela mingi kaka tomate ya mbuma nalingaka mingi tomate ya mbuma mpo tomate ali nzanza vraiment na sepela nango mpenza mingimingi te voilà nazokata tomate na ngai ya mbuma nakata bepice na ngai oyo nazokalina deja nazokalina yango deja mpo natia loso na ngai lokola na kotia tomate na ngai yali nzanza te yango bozomona nazotia tomate na ngai ya mbuma napusi mesa na ngai boye nafungola mwa lumière mpo bamama bamonaka ndenge nini tozolamba loso na biso ya bulai mo cameraman j'espère ke ozobendela nga kamera na nga kitoko mpo bamonaka te bamama ebele bayebi kolamba te quand se le dise boyebi kolamba te na baloso ya bulai ya simple mama ayebi te wana totie tomate na biso ya mbuma bozomona tomate ya mbuma ekoti vraiment kitoko ekoti vraiment kitoko na loso na biso ya bulai tomate ya mbuma ekoti vraiment kitoko bino mo bomona ndenge nini tomate na biso ya mbuma ekoti kitoko na kati ya loso na biso tokozela yango etoka ebela nde nsima nango tokokontinue kotia biloko na biso mosusu totie mungwa na biso yango oyo toujours na calcule na biso ya bamama ya kolamba oyo badegre ya mungwa totie cube na biso moko toujours nde nalobaki mungwa moke un peu de sel mpona koevite bamalade totie cube na biso moko na kati ya loso na biso ya bulai oyo tozolia lelo na mipanzi na biso batumba voilà cube na biso yango wana totie moko totie cube na biso moko na kati ya loso ya bulai voilà cube na biso yango oyo aja na nga ndambo etikalaki lokola nazosalela tomate ali nzanza te yango na reservaki aja na nga ndambo mpo esalela nga couleur ya rouge parce que nazolamba loso na nga ya rouge voilà omoni ndenge nini epeseli nga couleur na nga ya rouge omoni donc wana ntango nakotia loso na nga ekopesa yanga mbala moko couleur ya mwa rouge mokie omoni sauce na nga ndenge nini epesi rouge omoni yango na lutu voilà po tokozela épice na biso ebela nsima nango tokozwa loso na biso tokotia na kati
Voilà, comme je vous avais dit que sauce na biso yango yo eke na kobela. Sauce na biso ya rocha loso na biso na kati. Riz parfumé na biso yango yo. Voilà notre riz parfumé loso. Oh oh tete la ma fumbe hein ma maman chérie, maman Césarine Omari. Balinga ngo mingi to che loso na biso. Voilà. Bato musu ba loba oh asukoli loso te, pourquoi? Oh eza riz parfumé, basukola ngo te, eza déjà propre. Hein, baza mikila libanda bayebi. Voilà, toche loso na biso na kati ya nzungu na biso ya loso. Toko mélanger yango na bépice po esangana. Parce que eza loso na biso ya boulai. Toko mélanger yango na bépice très bien. To mélanger yango po esangana. Voilà, to mélanger loso na biso kitoko. Bomoni ndenge epesi biso couleur nango ya rouge. Pesi couleur nango ya rouge. Ce qui est se mélanger très bien. Nde tokozwa mai na biso. Ngala tsaka déjà mai na ngala bouloir ya moto. Pona za na rapidité. Wana bozomona mai ezobimisa bilinga po eza déjà mai ya moto. Puis la rapidité ya kotoka mbala moko. Voilà. Loso boulai na biso mo cameraman zwanga. Loso la biso ya boulai balambaka ngo na mai ebele te. Po ekoya ko bima pete lokola loso ya babenga ngo loso ya poto. Loso la biso ya boulai balambaka ozobakisa mai mukie ozoko meka mukie po ebima loso na biso intact. Loso boulai bongaka ezoko panzana. Kitoko lango yango wana. Wana toche mai. Premier mai na biso toche yango yo. Oche mai opandi lisusu bépice. Po emona na ke emati likolo. Voilà. Omonde na pandi yango. Omeki mwa mungwa. Lokola un bon maman. Moni que c'est bon. Otiki maintenant loso na biso etoka. Wana premier mai na biso toche. Tokangi nzungu na biso. Voilà, totiki yango quelques minutes. Voilà, le deuxième mai na biso. Toche na kati ya loso na biso parce que ya liboso et diminue. Mais loso na biso ezaka non makasi. Yango toche deuxième mai na biso to baloli. Après, nde tokotia siko solo nanga na lobaki na lingaka nanga mingi solo. Na tie solo nanga po etoka elemba. Voilà. Na tie solo nanga na kati po tango ekotoka na yango ensemble e bakolembisa solo nanga. Wana na kangi loso nanga tokozela siko kaka ebela et puis to présenter yango na mesa. Merci beaucoup. Voilà, aussi ces missions na biso ya lelo bomoni o ezali mipandi na biso totumbaki Côte de Port yango yo ebeli loso na biso ya bulai o tobai tokolamba lelo yango tolambi o tolubaki o toloba yango yo ebeli ekomi na suka to présenter yango na mesa na biso na lisungi ya notre réalisateur Joël Yanga na sima caméra ndenga zozwela ya biso yango ndenge tokolia lelo na ndaku na biso ya lelo mama yo pe place ozali soko olingi olamba loso no ya bulai c'est simple obandika émission na ngane bandeli ndenge nini na bandaki ndenge nini na telo so na ngana moto ndenge nini ekomi na suka potolia bon appétit na ba o bozolia sikoyo elongo nanga bon appétit pe na ba o ba rolia sima après ngai et puis désolé na ba o bazuni elora rolia te borozwa kaka parce que na kati ya confinement tozolia talane tozoya minene parce que kolia eza ya gogo. Déjà là j'ai dit merci à notre réalisateur qui était là parce que sans yé des réalisations lelo et kozala te un nouveau un nouveau riche boss en devenir Joël Yanga na sima caméra. J'ai dit merci à ma coordonnatrice balobi mo konde lubu yemoko na singa la motema ki jos maya
na mele maman na Amy et Winner, merci à toi. Au monde nini nazolanda lokolo, hein, babi oh lokolo descendant c'est Amunazo quoi, hein, notre défunt grand-mère Amunazo, yende école, hein, école on pene makusa euta et panaye. Merci à ma maman chérie, yé pas continuer école maman chérie, balobi mama ni mama depuis États-Unis, maman chérie, maman Césarine au mari, au lokolo na yo yango yo ezope ça ba résultat na yango depuis États-Unis. Merci à mon partenaire personnel. Mon oncle. Mon oncle, beaucoup la kabongemba. Poutine, depuis Birmingham. Balobi partenaire au personnel nanga yependa azapo nanga oncle Paulin beaucoup la kabongemba ozawana ponanga voilà bémission yango ebandi. Merci à mon partenaire officiel yadane officiel donc yependa azokangi miss bakaso na mika mon partenaire officiel ndaya maile l'Africain libre mon papouche moi la bakoko yo zalaka wana ponanga to uta musika des années. Donc voilà, yo otika la car vous la partenaire nanga officiel parce que au changeati au loin rappelle jamais mon lona yo até. Merci à toi, merci à tous mes abonnés. Au bolinga chati la star, au continuer à s'abonner la chaîne nanga en tout cas, vous continuer à s'abonner massivement on peut s'abonner toujours émission au bolinga. Merci, je sais pas de vidéo, hein, mon big boss c'est or noir à trésor ngangu hein, Congo référence pesa makambu ozo makambu ngali bino mingi ba j'aime na bino ba commentaire ba critique et que ça langa toujours ba vrai bien. Depuis au bolinga balambela bino bo pesa ba commande chati lambelo ko boy total hein chati lambelo ko boy donc naza pour lancer la nouvelle émission ndenge bolinga. Moi je vous aime tant vous continuer à s'abonner massivement ko s'abonner et ça facile ndenge déjà nazo lo babo so tali na se ba komi abonné na rouge soko cliquer pas oza mobimba soko double cliquer okozwa note oyo nini oyo ba émission e bando komela yo place yo zali na téléphone na yo na machine na yo partout oyo osa se connectaka. Merci beaucoup, je vous aime tant, ba gros bisous na ba maman nyonso bo lamba bo lokola nga bo dia kitoko bo lokola nga un peu de jus. Voilà, un peu de jus et ça la moi qui tombe makasi pilipili pe na pointe pilipili là. Voilà, pilipili pe na pointe. Babi bon appétit nanga moko bon appétit en tout cas kolia kitoko makasi na meka baboni na bo mwande na meka faut na benga bat ba olia nazo benga déjà mon cameraman na tozo lia déjà nazo benga bat musu ba olia parce que bilo ezebele tellement makasi que na kolia ngo ngamote. Bye.